bandeko nyonso obolanda émission nanga recette nanga na journée à lelo ngande ko la bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or nga atambola pamba pamba te so na yebo eseke na ye ko betela bino lisolo ou bien na ye ko lakisa bino recette. Mama Bijou d'or lelo na vandika na lobina sala jina nga ya tangawisi na lakisa bandeko nanga ndenge ni Mama Bijou d'or asala lelo ji ya tangawisi. Na sala jina nga ya tangawisi na kotia citron na kotia orange. Kande na lobaka na mutu nyonso tu soko s'abonner na chaîne Mama Bijou te okuta na vidéo na nga s'abonner na Bidor TV ozala jamais dessus. Mama Bijou d'or naza besoin ba un plus na bino bo s'abonner na chaîne nga masuvema bo emaka ba émission na nga bo tiaka ba commentaire bo partager ka ba vidéo awa masolo ebetamaka to beta masolo tanga ba komba batu na ndenge mabete donc ce moto za lisolo na yo loka Mama Bijou pesa Mama Bijou lisolo abeta mo kandenge oyo okolinga et puis so za na recette na yo olingo lambata na ndako tindela Mama Bijou vidéo pourquoi pas Mama Bijou d'or otia mo na YouTube na otia mo na Bidor TV donc ezaka ba un plus donc Mama Bijou na za besoin ba un plus na bino bo s'abonner massivement lelo Mama Bijou d'or ngala ksa bino jus na ye ya citron orange na tangawisi. Ok, kande na lobaki lelo nazo lakisa bino recette nanga jus nanga ya orange tangawisi na citron. Nazo lakisa bino biloko nanga ndeni na kati yango après na konika na sala jus de citron ba tangawisi na orange. Voilà, wana eza orange mélangé na tangawisi, orange, tangawisi, citron, orange, citron, tangawisi, orange, tangawisi, citron, orange, tangawisi et puis citron. C'est bon mélange nanga yango yo nazui citron moko citron moko orange moko na ndambo tangawisi nelingi na mixer yango. Na kozwa mwa ndambo ya mai o eza mai normal. Nazui mwa ndambo ya mai natie. Attention. Natie mai nanga. Après nanga ya mixage. Voilà. Après na ko mixer na lakisa bino nde nini jus nanga ekobima. Nazongeli bino jus nanga esili, jus nanga yeyo. Bozo moni eza kilo. Jus ya Mama Bijou yango yo. Orange moko, citron moko, ndambo tangawisi. Tangawisi yango ekoko zala. Eza nango kaka mesure oyo. Donc tangawisi, citron moko na orange moko. Donc oyo ekoko bima na si ata ba 2 verres. Après, ne ko bakisa mai ya normal. Mai ya normal. Na ti mai ya normal na verre mobimba mai. Jus nanga yango yo. Tellement eza na mwa ba biloko ya citron na mwa ba pose pona longola ki citron nanga poso mais eza na mwa biloko ya orange ba poso muke ya orange nga yoyo na kosala jus nanga boye pona na melaye. Donc c'est ça jus ya Mama Bijou yango yo bosala eza vraiment bien ezali gesund. La sabine jus na ndenge ezobima na verre yango yo jus ya Mama Bijou yango yo nazwi lutu mpona ko jus na ngai yango yo. Donc c'est ça donc nazwa temps ya kosala boye ntina kosilisa oyo ezali ya réserve. Donc Mama Bijou alobi bosala jus ya tangawisi mélangé na orange na citron. Donc kitoko makasi
jus na nga yango yo na tikala ko kamola ngo vraiment kitoko. Wow, eza kitoko makasi donc bomeka bozala jamais déçu. Donc jus à citron mélangé tanga tangawizi na orange. Mbote mbote la famille nanga mobimba famille mosi bijou mosalinga bino mingi ya Derrick yebisa mama Elise quoi. Asa ela kayo jus à tangawizi mélangé na citron na orange. En tout cas nazo pesa mbote na bami nanga susika bozali mama bijou na Belgique, mama Meje na Quadrate, mama nanga Magui na Belgique, bijou la Blanche na Congo quoi. Ba mama nyo surtout à première classe, maman Angèle, maman na biso Kija Bron. Donc maman bijou alinga bino mingi pour partager ma vidéo na massivement. Maman na biso Yvette au Quito na Hollande na boka yokala. Maman bijou alobi ba vidéo yango soko ozwi vidéo partager pour na esunga. Oh bien pour na ba papa, bien pour na ba maman anti maladie quoi. Il faut que komi batte là. J'ai maman bijou yango bo partager ba vidéo nanga. Merci. Quand on a le biso okuta na vidéo en tout cas comment inquiéter partager yango pour nezaka ezako sunga. Orange ezala na vitamine C belé, citron za na vitamine C, tangawizi pesa na vitamine yango, biloko o misatu eza bien pour la santé. Donc na mélanger lisusu na mai yango na sali jus nanga. Donc bo s'abonner massivement la chaîne Maman Bijou bozala jamais dessus. Rachel Jimbi quoi. Sale la papa Bart amila tangawizi na no Jimbi na Londres. Maman Bijou alaxibino recette na ye ya jus. Bo s'abonner la chaîne Maman Bijou. Bye.